Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Lisapi Oyo. Est-ce que tout le monde n'est pas s'abonner? Oui, on s'abonner. Pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas nous Katukambay. Congo Esengo Nalelio. Oh my God. Ouais, c'est mon palanki, l'Himalaya montagne, donc batutu bolinga ngai botala Congo Esengo, banzembo tu bo senga nga na robetela betela bino, o tu bo senga ngai etaki artiste la bino bolingaka, na ko sala bino plaisir quoi, donc plaisir à trop. Donc à tout à l'heure quoi na émission, bo benga benga, bo senga tu bo senga, na robetela bino na ko sala bino plaisir, donc c'est ça quoi. C'est mon palanki l'Himalaya. Akoufanki Akoufaka, l'homme qui a connu la nuit et la journée. Merci, check. Ouais, bonjour, bonjour. C'est mon palanki l'Himalaya. Batutu bolinga kangai na Congo Esengo. Batutu bolinga na Congo Esengo, c'est mon palanki l'Himalaya. Donc avant monsieur Bandoza a dédicace na bino. Bobenga benganga. Banzembo tu bosenga na koyembela bino quoi. Na koyembela bino banzembo tu bosenga eta ki artiste na bino bolinga l'Himalaya. Artiste la bino bolinga l'Himalaya montagne. Na koyembela bino banzembo nyonso tout quoi. Donc appellerez-moi dans la nuit, appellerez-moi dans la sommeil. Na kosala tout bosenga quoi. Donc